Tamalobate. Très bien. Kotuna nga makamba passer dakumu date. Kotuna nga makamba passer Mike te. Kotuna ngai makambo ya émission ngai romo ba ya Belleville na silate. Émission yo mena nazole liye bisao. Nga na tambola abu. Papa Makaya, webike o me mangane na ndeza. Makambo ya frère te na fali. Na tu ba balé. Baza artiste ya Congo. OK. Merci. Émission ngai yo romo kumbe émission nga. Eh. Mi tu ne zenga ba question zeyo. So répondre. On a des émissions ya obeba femme na tumba. Ocha tumba rappeler l'émission. Donc c'est lui. C'est normal nazo meladi ambate nazana chetemba teke nazo ko mela soki ni diamba na chetemba ba ko bengana nga ezelo kwa mutu na ocha parfum. Ocha parfum. Théâtre. Bino bobanda théâtre kala. Surtout bito zonga na. Sikoyo afolo baké bino bobanda théâtre kala lobike yo oza yana bango mbalebele. Kombo pena lingami va bengela ngwana. Yana ba ngomba lebele. Ouais, vraiment. Très bien. Yana ba ngomba lebele. Voilà, on va dire théâtre kala. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que théâtre différence nan ndenge bobandaki nan lelo est-ce que différence ezali? Est-ce que théâtre lelo évolution ezali? Est-ce que théâtre lelo ezana rochité? Faut répondre. C'est là non. Na chana 1900 côté la bande théâtre. Na chana 1900. Théâtre ça ka théâtre. Ndenge yo yebela ngotongo botami ko kutango. Voilà. Ça ka théâtre. Voilà. Mais eloko oyo kokoloba o question tuninga soki changer obi kuma oui. Théâtre changé mais batunde va changer. Oh, ça la commerce nani ni informatique. Bien ça l'effort na comme mutu. Et ça na théâtre et façon na rapper batu. Hein? Et ça la rapper batu na mamuna. Ba mususu nde mabe asalaki ne pechel libanda. Tango ina théâtre pour l'ouani ni mo taba PC até ni to ngoni la moto sala chel asala ki chel on peut comme ya solo pas comme ça on a normal et puis comment bien sa réputation vous comprenez ils a oh marmozo organiser ba non lo ba zela eza théâtre très bien théâtre eza vie normale tout ça là on a ça là oui voilà eza ndé mo mo za libala yena mbani bazala bien pana bango bakana domestique te na mbane bazala bien ndinga mona pa baninga nga kumagana domestique alinga mona pe camarade ande atambola na RAV 4 de nini abomi libala akenika pa mbali moko boyalu mbali mwana car na e ipa koma na car balukule domestique mais moi otala kutu boye banda bakoko na bango batika bazala domestique te otaba ndiko na bango pe mutazala mutuka azati tango ke kuna pelo komogeza na moto okomi très bien. Voilà. Aujourd'hui, tout à l'heure que théâtre a beaucoup changé, mais Batunde va changer le personnage. Voilà. Très bien. Bateau tendance si bisa babilamba, bakomi ba comédie les. Bakomi ba comédie les. Pesanga lamba na rouge. Pesanga lamba na comme comédie. Comme comédie. Mais na ba dire nous obeta ba pika makasi, est-ce que son abina ya yaka naya fo yana ba omba lebele. Voilà, on va continuer. Toi, il y a un papa Masumu, on a tout glissé. Les autres, on va faire le président Masumu, papa Masumu. Nous avons un président Ilombi Soukali. Tant on va faire les jeunes artistes, les lots, ils vont cracher sur Bango, les icônes. Et ça, la condamné. Baso finga, baso dénigré. Non, jeunes artistes et belés. Oh, mon a finga, ma soumna l'obélisque, on a été. Permettre de citer. Loba.
Webi Zuma. 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 Oh, quand on va comédien a filmé à sa émission. Voilà. Zuma. Oh. Bonozo Fatari Tata Boyoko. Yé Masum Gakuto Mankanga to manqué Masum. Benga numéro na. Benga na numéro no Zoom. Amanga ki albeneni. Chab a diminué pena dimbe émission zali internet. Non seulement Zuma mais non seulement Zuma. Non, je te dis frère. Toza devant caméra. Ce qui n'a pas si ba propos na tenir so na kosi ba traduire en justice ba émission zali. Biloko monsieur Zalaka, mutasala émission pona et cela ni Zuma ya atato bandi lelo ata lobby. Ako manke masumte to bandi lelo kende mwanda zongi akoma masumu de brende. Problème est fani pour ba na niveau wana. Problème est fani. Pour ba kuma na niveau wana. Bazuma bataba ba ya Sila. Ya madame Sila avec respect. Bongo Zela. Soki Sila tamsa ola na oleki na ngai. Soki Sila ko tika Zuma bando ko manke masumu de brende lombe. Voilà. Ina okamo. Na okamo. Sila leki na classe yo ya discipline. Neti mwana nga wakafua obi ba jenga mayangi obi ba mponyo star. Baki no manke no obi papa Koba vienanga. Obi vetito. Ngamo ko kaka na koya na ndaku na ye. Obi na ko sauver ba policier bakalier. Nga beta batebele na nzela. Après bato ata ba beng ba camarade na bango na kimi na la police likolo muta manqué papa nsaka Tito na nzela to ki muta manka ye mais ya ebati na nsima na beti mutu mbata après bato bayo kanganga tika ni wa manke ye o bazali boso basala nzela très bien azalo ko la papa na yo yana soka lobeli yo ekozwa yo très bien. Comprends, mais na limite Zuma na discipline azala nango mwana muluba ke ya ko manquer non maman non les vérité c'est une tamso manquer maswako te masumu de brende maswako eza masumu de brende eza président Elombe a manquer Elombe entete ya mutu ya Sila mais c'est ça justement dans l'ina yebisa yo pourquoi to commettre na niveau wana faut permettre ngai tu vas te permettre de sur la plateau na yo boso dige bokata caméra to sa soutenga na salon et ya netinga louer caméra na tournage ndike lelo to filmer tout de suite voilà parce que lelo théâtre et comment que net na tendance ya de abike vie atoko ya na yo ba poto awa to ebika uto rater ba visa ba nini mais nous avons formé ngozala na bona goza saltende Yoko 50 comme méconnaissable ou bien la chemise moko col fatigué non makaya télé on va mettre dans les solo on va non ils ont ma solo na ambassade des alaka na ngoya ma solo mais bala sima na kozwa na okenanga voilà merci beaucoup merci papa bako taper na YouTube wana na Facebook bakoti na TikTok na ngai Makaya Saint wakomona biloko ya bien voilà obi bazui numéro nanga 0 ma 80 nangai 0 ma 80 0 ma 80 numéro comme numéro nanga ya comme si 60 toi tu manques moi moi aussi je manque remboursez-moi mon numéro. Combien de souga? Non, il va le numéro de yo. Il vous colle le numéro. Non, il va le. Vraiment, toi aussi, vraiment. C'est intéressant. Tu es Zoba. Oza Zoba. Oza Zoba. Donc, c'est la comme une pola. On va de ce que le. Le coup, les a pembe. Donc, il y a un beaucoup de sekabo. Hein? Puis, le numéro, on doit dire le numéro. Et mutu moko na miss moni peut-être zo finga icône moko yo so monier o ngane to so finga Tito ouais ouais na o gifler très bien papa comment o gifler très bien vieux ça nani saka la kutu na bunda trop après na pour si ba gagner pe ba moi je t'apprends ici que Batou
oyo ba travailler na petite sœur na yo leki na yo si la bisalo notamment entre autres Zuma ba misus ba communicatrice na bango belé na rotanga comme parce que baza iloko moko te lelo na ya tia Zuma au moins to citer comme parce que c'est un artiste et comédien ba les reste ba tika lona baza ba les à côté mais ba ya ka tant moni que bango bazoya bato na lobaki to ndo simsa bilamba ba kuma voilà bazoya lelo tant moni que bazoya bazo finga mutu lokola papa ilombe si la lobaki loko moko te na biso ka loba ilo te te atika la lobelo mote yo zala na ye atika la lobelo mote ko communiquer o nini tine banda ko attaquer tine ni batika atika la ko sala lo mote sila na mona ke marque mo na ba mindondo comprends o yebite bo mo eto kota mambango tina suka eza vraiment te te bite mamune za wana bien na me mission yo tala ki o yebisila te ndakuter moko ya ki po mona on va faire na scène to jouer na biso mais bo mama so mama kasi boni papa manqué lombe papa oyo ala ki se na miso abaki papa makaya soki basali acte moya et puis ye moko lombe akotika ta muto na manqué ye akotika sila te soki zela pardon ye sila na lombe basola sute te bana ba relation bien te non le bon na liboso caméra oh c'est vrai bana ba relation bien vraiment le ko ngana tambola na pa pamba te bo ngaza na nga lokola soso babe yango nsusuki gati la na lukika place na nga na dodi na lie na nango loba na nga lingi nini na yambi oza mukolo soki conseil eza soki ya na bango mbale belé donc musika tangu soki conseil ezali soki conseil ezali to aider bango to aider banani to aider bato ngana solo ba to aider si là parce que batuna ye yo tu ko défendre awa parce que mabe so ezamba la mort déjà moni ke lo mo eselmi ya liboso za mabe na limite continuer tant ba bilo comme répétitif ben insulte comme répétitif yo kana ngai akati voilà belle vie aleki ngala kidatine matanga mama bango mais ya yebité kina zala donc aza famille na ndenge azalelaka na respect na komikitisa donc aza bon nga ermo ya be nga tata mo sabana nga bete no yoza donc ya bana on va traiter d'hypocrite est-ce que on m'en fout na bato bakaza hypocrite matali bango na bité bakwesa nini nga soko za hypocrite pa na nga mo boza hypocrite voilà ngana to traiter ma muté a escroquer nga obi asalinga boyo ki oza hypocrite ngai toujours appel moko boya benganga vie yaga na bureau na nga na 6h bato bapanzo sango yaga retard 6h na komana wana belle film tabenga bozo chani bel canto de belle vie atia benganga bindeli ya chape papa kobako abiyaya yo yaka nan boto benga papa koba très bien ponga ya kisika nga na ozwa kopa mai muninga pazwa tamwanda voilà pona tali bo koba pe mwa keti na bike soki mama Olive abengi ya masolo moko nanda koko kulisa mwana okulisi mwana ko ayaya mama Olive apesa batu ba vie batu bakoma lolendo na batu babosa na ye bakoteli felo on comprend mabengana biso te wana soka bengana na bato basala ba mabe abia bengana ndeyo ngai ngati ba mambo elika ba uta osala basala ki avion ni na avion avion moko ya terrasse restaurant bani oui pouvoir de commun déjà à côté ya Fachi Béton ngala ko mama solo yozo seka ela ko tama mna oloba di ko benga nga solo ba émission na binote Mesdames et messieurs, madame et messieurs, papa, ozo seka, papa makaya. Donc nazamu na bolo bateke, nazoluka, mutuni na kobenga. Tout déclencher mission. Mais ça là les longues. Vrai ou faux, là maintenant je suis sérieux. Je rigole. Mais ça là c'est bien. Voilà. Vrai ou faux benga débat mon. Mamoli va bien nazo ko ngopana yo. Tout déclencher mission civile na. Il y a une question. Le roi benga na c'est bon. Na o pata bino ba caméra.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Non, c'est le problème, Mamoli. Pourquoi vous déformer ma gamme? Nabi pour nani boniko déformer ma gamme. Pas déformer nini? Oh biso to yoga ya ngona c'est là. Oh ça TikTok de émission fait tout ça là. Non émission pena. Ba to bolanda biso émission. Oh dino bata TikTok mutu ça la bien te. Bienvenue dans cette émission Succès des Stars. Ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseurs en train d'attendre cette émission. Nous sommes là comme d'habitude, nous respectons ces rendez-vous. Voilà pourquoi nous vous disons un grand merci pour la fidélité et confiance. Oyo continue à kakosa la biso na kati ya Top Max officiel télévision. Émission na bino Succès des Stars oyo bolingaka yango et kamamaka na ngamoko tonton Arisa pour yango na toujours na ba raison ya koyebisa bino ke awande eza adresse valable pour na bino se bino nos iten ko s'abonner te yum tozu biso sikoyo au s'abonner putain vous s'abonner ko bossa na te cloche ya notification pour on demte sala que boka takate belema na biso nyonso to auto kotsaka na kati ya chaîne na biso Top Max officiel. Voilà, un grand merci à Dadjou, au Azana Simé Caméra, et là j'ai dit encore un grand merci à tonton Enoch, Mobala Moulaï, et sans oublier tonton Deyo, na réalisation et na assistance. Il y a Bianca Zanga Pams Matondo, Bamondi Bazo assister na émission, et puis ceux qui te recépé là, na Bilili, il y a émission na Loto Zanga Théropé, ça merci na tonton Namisato, na Tangi Dadjou, Deyo, Enoch, pour Bamondi Bazo travailler d'arrache-pied pour que cette émission est à la réaliser dans de très très bonnes conditions. Ingénieur PKT Liboke Yamalili PKT balobiso vous avez besoin de Malili dans voiture na yo, vous avez besoin de Malili dans ndaku na yo, vous avez besoin de Malili voire même dans toilette. Contactez ingénieur PKT Pati Kayeye. En tout cas, vous allez jamais décider parce que et pas naé c'est la classe et la qualité ni surtout oyo et ça là vraiment très très bien. Voilà, là je dis encore un grand merci à la princesse glorieuse MK Z Diam qui nous suit depuis quelque part, et là je dis encore un grand merci à Sabrina, Sabrina Bakembo depuis Paris, mon ami Azola Nabiso, et là je dis encore un grand merci à Maman Belinda Mokobi qui nous suit aussi depuis Paris, et sans oublier Madame Ritz Mwaka Oazola Nabiso depuis Belgique, Papa Adé, Papa Jacques Jaurès. En tout cas, émission et bandit Bobé Bato basali banda bo ibisa ba kota ba o baza misika bo partager les bango ba lien pour que ba rater et l'eau moroté. Voilà mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Papa Makaya oyo aza figure emblématique lelo, aza parmi ba icône ya théâtre ya mboka na biso lelo, et sengo pe plaisir ya koyeba ke aza nanga pembe na ebike na banda kuna bino nyonso to za jaya ko sepela parce que tozana Papa Makaya to kolo baba français o Papa Makaya. En tout cas, bon, on a toujours scotché, branché, cimenté, bétonné dans la chaîne de Top Max pour que vous ratez et le remonter. Voilà, nous avons Dadjou sur le même langage nanga afongola biso déjà pour que l'internaute na biso nyonso tout ba mona invité nanga ya mokola lelo oyo aza na gauche nanga yi au nom de Papa Makaya à qui j'ai dit bonjour Papa Makaya. Bonjour Mobala Nzela Mino Mino ya pembe maneti na agina ya kumomona na keti. Boni. Ça va bien na yo pe? Oui, nanga na zabia. To so na te. To so na te. To bundate, to wele la malubate. Très bien. Ko tu nanga makamba passer da kumudate. Ko tu nanga makamba passer Mike te. Ko tu nanga makambo ya émission ngai ko mo ba ya Belleville na silate.
émission yo mena nazo lié bisao nga na tambola abu Papa Makaya webike o me mangane na ndeza makambu ya frère Tena Fali na to ba balé baza artiste ya Congo. OK. Merci. Émission nga yo ko kumbe émission nga mi tout ne venga ba question yo so répondre on a des émissions ya obeba femme na tumba Ocha tumba rappeler l'émission donc c'est lui c'est normal nazo meladi ambate nazana chetemba teke nazo ko mela soki ni diamba na chetemba ba ko bengana nga ezelo kwa mtu na ocha parfum watu mbao ni yabako ko oeza na otesté nga rien elo yate to ba émission elo ezati na domina voilà place ça rien elo yate na beni d'abord na domina ga nyonso rien elo ezati to ba singa we elo ezati to banda voilà c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ces plateaux aujourd'hui. C'est pour la première fois na yamba on a plateau na nga lelo na invité l'impression de ezani par rapport à la chaîne et puis par rapport na sepeli makasi eza première fois. Mais yo muto bengi senga te mais bato ba yambinga mupanzi bapenga madesu na makayabu kwanga moi 20 na melinga bo bongo tena ngeza ndeboy bo côté na okitandeki na yawa le kuta na boy na ngana loba ba yambinge noko bana ngapo oui c'est ma petite sœur. Très bien. Très bien. Vous savez laquelle? C'est colonie. Ngala musakata. Oh, musakata ya nzela mino. Wana ezala côté la biso ba Congo, côté ba Congo. OK. Voilà, merci beaucoup Papa Makaya. Papa Makaya. Vous avez figure emblématique lelo na théâtre na biso. Tant to tanga ba icône. To tanga en tout cas tu citer ba comme sans pour autant tout passer bien na kombo na yo. Lelo théâtre, bino bobanda théâtre kala. Surtout bito zo ngana. Siko avant le baké bino bobanda théâtre kala lobike yo oza yana bango mbalebele. To kombo pena lingami ba bengela ngwana. Yana bango mbalebele. Ouais, vraiment. Très bien. Yana bango mbalebele. Voilà, bobandi théâtre kala. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que théâtre différence dans les bandagi dans lelo est-ce que différence ezali est-ce que théâtre lelo évolution ezali est-ce que théâtre lelo ezana rochité sans qu'on répondre zera non na chana 1900 côté la banda théâtre na chena 1900 théâtre ça ka théâtre ndenge yo yebela ngo tongo botami ko kutango voilà ça ka théâtre voilà mais eloko oyo ko loba o question tuninga ce que changer ou bien comment oui théâtre changer mais batunde ba changer ba yana masolo na bango ba bosani culture o ya biso africain ya biso ba congolais to ko moko zoa ba image moko boye ya théâtre moko mutatala na TV akomi pa komi mutata o no film ba Nigeria ba sala ozo mona ngo pe ozo remarka ngo ya yo yambi nani tunango yambi nani nyambi ya ni ya na bango balebele oui na bien formé très bien na bien formé est-ce que ce monde ngana osala ba bouffon non le monde ngana sa moko raté nga sa mo ratakate aza formé pas masumu de prendre très bien aza iné na ina très bien émission ici la tena gifler de nga komina kaka na komi fasi to continuer biso wana théâtre zana elo côté famille bazo déclarer naye kolongwa na lokolo ezali groupe na ngate na komi pas sans souci très bien sans souci azangi nani na mboko alors ngape ba kopesa nga rôle moko boye na raté rôle wana pongo kopia rôle ya papa songi eko simba kaka
pour nous rater en côté. Beaucoup bien papa m'a bota raté et que simba kaka pour rater. Beaucoup bien rôle la difficulté ya pas si mimi ya rôle ndoki pour côté bandoki nanu to komate to bima moleka na butute mais nga soko pesinga na ndoki te na ko sala effort pour na voyager bamboke belé ba mambo belé et que simba ba pini no mo est-ce que rôle possible là il faut y ba pe makambo c'est peut-être un rôle peut-être pasteur soit avocat soit nani est-ce qu'il faut y ba ko ça no avocat au gros ça na yo pe pasteur te mais ceux qui na débit na yo côté ba format yo au comment mbala mo pe ba te pasteur et vous on a profité na édition que ba te belé tout comment on le loi comme passer ba banda nga on a théâtre m'a profité pas comme pasteur sur passer l'église on bien passer maintenant comme exemple na l'édition et ça ba te belé azala na ya avocat mais le coup là bas opérer rôle d'avocat oh nake mbamoko campus biso que pas passer là ba mamango comme appelle des avocat tu comprends voilà ba passer rôle moi ba responsable oui na c'est ça chic na za diplômé na salle effort na salle commerce nani ni informatique bien na salle effort na comme mutu et ça na théâtre et façon à rappeler bateau et ça la rappeler bateau na mamuna ba mususunde ma be azalaki ne pechel et libanda tango ina théâtre pour lwani ni mo ta ba PC até ni to ngoni la moto ça la chel asale ki chel on peut comme ya solo pas comme ça on a normal et puis comment bien sa réputation vous comprenez ils a oh marmozo organiser ba non ba zela et ça théâtre très bien théâtre ça vie normale tout ça là. Très bien. Mais ça n'a pas tout ya comme salaire pe salam voilà et ça appelle la bansusu ayi na côté ba format qui est à moi ténor na ko kende boité faut la kende boy maloba balobela nga ya ngoy on a sala boy voilà et ça ndemo moi za libala yena mbani bazala bien pana bango bakana domestique na mbani bazala bien ninga mona pa baninga ninga kumagana domestique alinga mona pe camarade wandi atambula na RAV 4 benini abomi libala akinika pa mbali moko bugalu mbali mwana car na ipa koma na car balu kule domestique mais moi otala kutu boye banda bakoko na bango batika za domestique te otaba ndiko na bango pe mutazala mutuka atati tango ke kuna pelo kumugeza na moto okomi voilà ça profond hein que tout ça té na batu balanda bisuna yo nanga très bien yo ndingo zawana bunono yani yango kana kandia le oté na ça c'est un salote na ke sala théâtre za yote non et puis ezala batu musu balobaka susuke oté jamais yo ba ke sala théâtre ya pour ba bourrir té ouais théâtre faut dans la bagage na tout voilà ce qu'ils ont ça la rôle té bando ko sekisaka batu et puis bato ngpe bakoma hôtel sur la TV bakoma mayele makasi ba l'équipe biso la batu to sala ka théâtre on a mayele yo ka tero we makaya ba muni azo sala na théâtre ko beza pe théâtre voilà faut ça la théâtre pe ça tout kanda très bien on comprend voilà mudu sous ça c'est qui so oh mais makaya mondeni bo makosa esi mabe bondeni c'est que pas on va kota kate ah non ngana linga bo tu ta théâtre non théâtre musu da tali boye anda ko bela asika katiko na suba mais bandoko suba te faut ba télémisaye ba chena po mais yo télémisiye on comprend o télémisiye voilà ake ko suba atochiko ake ko suba très bien merci beaucoup olobi uti koloba tout à l'heure comme on a mais c'est très bien
Très bien. Voilà. Aussi, on va tout à l'heure que théâtre, il y a un mot échangé, mais Batunde va changer le personnage. Voilà, très bien. Il y a aussi Bilamba, comédie. Lamba rouge. Comme comédie. Mais on va dire, nous avons dit que est-ce que a bien Yaka. Naya. Oh, il y a un les bébés. Voilà, on va continuer. Obi Batunde va changer. Est-ce que par rapport il y a nenge na kala to ebeke o ba ne o benga to benga na lingala bina maboki. Lelo to za na mondialisation automonique ba maramio soto fait échanger. Bah jeunes artistes babimi tellement ébélé. Est-ce que par théâtre aujourd'hui on a bien ocha ba théâtre pour solo ma bouquet ngana ko giflo mbate monsieur Katani netinga na nzela soko lobi na mutu so ba mutu ma bouquet na bébé na o be bandeni na ko ndo benga bino bandakala ma te babenga bandakala te nga kutu atela ba quartier atela ba mi surtout solo lobi yo be no sala ma bouquet to bébé no peli bela to sola te o be na biso ande on se pela noir je t'aime c'est pela to bandu fana mukoko lo bananga ke wa mutama boke yo bena wa mutama boke et si li na kolobisa ga yote dozo mona nga lokola aventure be dike yo penza za aventurier te soko lo binga comédien oza pa comédien na eti oui eza rôle nanga musala nanga na salaka ya métier nanga maboke eza bisoté maboke eza bato théâtre maboke o ba donc sala maboke bamaboke ngalema bon ezalaki nango groupe ya vie na biso kikwanga nzala lokola vie maboke azalaki mutu moko azalaki na succès lokola ndenge balobaka ke mo badonaka sa groupe salon groupe simba ezalaki ya yani mosi oye nango ya yani mosi ate lelo tokotala yani mosi mais groupe ya yani mosi ya groupe ya simba ya elombe très bien siko bato bando yebisa au pe ba yani mosi yana sanse ngana maboke te na muta maboke te bata maboke fotanga ba mama to ba mama nani ba mama nani wana ba mama nani banana bata papa nani voilà folo ba ke théâtre o mona nga messi te toke bien ko na mona tona bana ko attaquer wana obimisa bloko news to zana on tona des bien mission ba ngano te toke bien toke vraiment très bien lelo to comme na système parce que kala to mona ki bande ko sala ba ceux qui vont tourner pied fait sur bino batan ebele mais lelo voir même yo mo pour comme na au koti siko na système yango olongwe na système ba système ba gago to comme mona ke oche lo mora ya moi 2 minutes kaka batu ba seki donc ba peut comprendre histoire ilo ouais oui mais total la moto ça tellement ebele Nathalie ba biloko zo faire ndoki ba biloko zo la na voir même master mon ami et frère papa et ma que j'ai sali ozo la ndebo comme otinga boko ma camarade na ye lingi na été OK plus loin au lugar sous moi na ye pour boko ma camarade na papa na biso ntsakala et tout ba biloko ebele o mona tena Hollanda ba biloko ça la scène yo zo lukeleni bolinge bo bunda bo sima na toto pwani ntsakala yo talagi akasi mona tuni bana ba jouer bana ba tourna kibino yango na tuni ntsakala scène na ibelo ka site même na mona bolinge bo bunda bref tozonga na logique ya musala boye ce qu'on a système oyo ba jeunes artistes ebele o bino ba tu ebele ba génération na yo ba condamna bango na ba biloko ba osala ba 2 minutes ba message ko ko maté lelo to comment mona bino bokumo ya moko bo jeune de bango est-ce que ba ke makambo nyoso satana salaka démon makopia mapana panzambe mamunyo so mona ka satana salaka pour mutu apesa succès nzambe satana pas copier voilà ya copier mutu succès mais na sima na ngwa salu aventure au coxi 50 ans te so coxi 50 ans 53 ans c'est fini au pays voilà satana copia mambo yo zolingo yebisanga ko te beaucoup ba petu asika ba lekilelo bango nde ba copier bango yo lingo lo bawana eza ba gag gag ezalaka 10 minutes te na 15 minutes te nga na yebi yango mpona bien formé très bien nga na bandana na buzoba na bakartier kosekisa bato le bakartier nalingi na bato bazo ko assiste biso assistant to alali mama lamuka
assistant to alali omoni na bandana ba quartier soki na ba selemba wana camping otuni bana ba nga koko mansapatu ba koyebiso nani très bien ngo mukela ko bima boye na matanga ba to be feta to ba kati pe ba yoki nga na sale loko na bimi wana mboka so tuni mokolo ya ba video lo oyebisa yo voilà abi vie makaya wana nani vie bozi wana wana demo na biloko kokosa ponga na kosa ile mona funda ngo na kosi yango na pesa yango sans na chongo na scène batu bagani très bien wana pa cop na ngagag metango na yepa masung de prendre atalinga boy abando longola o tia o longola o tia ba bili wana nyonsu ba kena chic choc lo yenge mais lokola zala pembe na nga c'est mon vieux toi quartier moko bana Selemba voilà mais nazo coacher très bien aujourd'hui leki na nga vie de loin aleki na nga propre ya Charlie Nongi yo bengi ya Charlie Nongi nga go bengi ya Charlie Nongi te na nga ni mna leki na nga propre na ndinga ba idéologie na c'est là wana nga na eba peteke tukozala ba parenté ba nokoni ba ki yongu côté nsobe ba ki yongu to ba mboka mo wa utando mboka na ndoya ba ayaka kaka ta msuna groupe sans afende no ngapela linge pe to linga ndiki isoro zo ba na luka camarade pa ya mwana muke na ni papa ima mo go bude mo pa ina pale na no PCP ba kopa ate ya ko tuna te to mo jogo mo espoir léger bana coopérer na yeza ka benga na quartier ko boka bata bote na pesi mama soki fwani yenga epa ya zali mbote ye mama be époque nyonso pesi mbote pa za leki na ngaya kana ko mo zawa yo ça surtout na ba futa combien $30 comme ça ba nyonso a groupe sans souci ba futa $30 sirwana ça sans souci ki bato azo ko amfie ba kuta groupe sans souci ninga na zo ko mo boye tondo le bela kaka mama na soki fwani $100 ozui ngai na benda petit frère na ngapona koma ko linga effort video longo ma linga effort na tala wazana avenir ko bendi ata ya fo bwa kama bo yepa koma ko bwa ke kuna chic suka sanda pa linzete mais et ça la suka sanza mo boye o vie zula ka mbongo ba ko tikelanga na zula epela ke tika ba kuta jomo ngala benga ba mère na ba mère donc famille voilà noko fidèle atalinga c'est obi Jacosi baba frère non nga c'est Jacosi yo mwana la linga bi oui boy be mais bili bo kana kola wana makala linga bi oui wana mama na abenga mama video mwana la lia wana vidéo ndeko na matende kwa ndi neko tala bona vie ko négliger ba to boso négliger ke nzoka famille donc na sasu wana baini na par rapport ya ba timing ya ba gang ba yebi ke vie oyo azavi mo misi atel ba nzozi msoto kutani fozala mayele fuga mayele biso autour na babilo mususu na Elbas na PC Mbote professeur prof na ina to na bate beli obi ta to tourner bo so parce que l'autre a obeta bo tina un moment donné bo na silika kia ma bivie ngane na fonctionner a boité na dit pas masumu pas sans souci ba nous va coacher nga mais boité mais à quoi monsieur nga albinga sa professeur na ina vous comprenez OK ngabi oui mais à quoi oh non ngabi abi ndenge nazo ozolobase ozo travailler ça va ngabi non biso una couper papa ozo que de beauté que na idée na nga mettre en scène voilà oui ata bongo maman papa mais faut que kato pesa nga pe idée sur le kebabi ya bien c'est normal il y a un peu de hiatus makaya un peu de hiatus OK toilettage faites un peu toilettage ma mende ni bo mettre en scène force à la falwana na académie de Sara va doyer bien ba malika na académie de Sara ngali ngate sona travailler
obebenga na nzonzi yo metteur en scène obe muto me ma scénario okoma fananga tuna papa ma oyebisa wa ngato yene loko sona tourner fokata ese makaya zo susu oyo na lingati ngala ba ko bimisa yo mola ma nyo sona bimisa za bien na mono faux metteur en scène très bien très bien donc théâtre ezanango mais batunde to komi ko copier makambu oyo to boaki si théâtre culture na biso moko ya bango ko préférer ko copier batu ya libanda ba nigérien ba ivoirien ba nani tango totala histoire nanga voilà eza ba nigérien purement congolais mutumo kutongo finga ngonga na zando na ndoki te na ratake to na ratake loko tso apesinga histoire na gozala kimia natali vie masu mwa ebinga na pe mbote paza akaso apesinga loko apesi au moins pe donc totala ne pe apesi mozo tala bono te président na zolanda yo OK do siko yotangu tata wana alobi ki ye ndete de oyo nde et puis yo sala sikoyo neto yeba kike mais na simol o ya simbinga na sima nazo landa ekaka j'espère yo que na bi oui président ye mo pe cameraman na baluki na sima yo sala neti ngana zawa ubandu tala nge aya fini caméra ba yo bandulo ba masumu yo ndeko zabo ye mo ka place azaki coupé. OK. Plein d'ensemble. Ils sont plein d'ensemble. Ils ont plein de côté na kati. Continuez si vous coûtez la 6 secondes après ça nani. Masum. Bon, en tout cas cousin ndenge nazawa. Franchement bilolo ndenge zaboye. Ya tika toza formation na beta tolo. Très bien. Ngamuta koko samazate. To ya na likamu ya papa Masumu wana to glisse. Lelo to mfanda ko mona mutu lokola président Masumu, papa Masumu. Ozo mona président Elombi Sukali. Ta mfanda ko moni ba jeunes artistes lelo oyo bafandi bazo cracher sur bango, ba icône wana. Et ça la ko ndenge nini. Bazo finga bazo dénigrer. Non, jeunes artistes et belé. Oh, mon a finga masuna l'obélisque on a TV. Na cité, permettre na cité. Loba. Webi Zuma. 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 Oh, quand mon gars. On comédien a filmé à sa émission. Voilà. Zuma. Oh. Bonozo fatari tata boyoko. Yé masumga kuto mankanga to ki manke masum. Benga na numéro na. Benga na numéro no Zuma. Amanga ki albeneni. Chab a diminué pena dimbe émission ezali internet. Non seulement Zuma mais non seulement Zuma. Non, je te dis frère toza devant Zuma komeka. Toza devant caméra. Soki na kosi ba propos manke ngate. Ba propos na tenir so na kosi ba traduire en justice ba émission ezali. Biloko monsieur ezalaka mutasala émission pona esalani Zuma ya atato bandi lelo atalobi. Ako manke masumte to bandi lelo. Kende mwanda zongi akoma masumu de brene. Problème ezanine pour ba na niveau wana. Problème ezanine. Pour ba na niveau wana. Bazuma basaba bakuka. Ba ya Sila. Ya madame Sila avec respect. Bongo zela. Soki Sila tamsa ola na oleki na ngai. Soki Sila ko tika Zuma bando ko manke masumu de brene lombe. Voilà. Ina okama. Na okama. Sila leki na classe ya discipline. Neti nga neti mwana nga wakafua obeba jenga mayangi obeba mponyo star baki no manke no obi papa koba vienanga obi vetito minga moko kaka na koya na ndaku na ye obina ko sauver ba policier bakangie nga beta batebele na nzela après bato ata ba beng ba camarade na bango na kimi na la police likolo mutamanke papa nsaka tito na nzela to ki bo mutamanka ye mais ya ebati na nsima na beti mutumbata après bato bayo kanganga tika ni amanke ye o bazali boso basala nzela très bien azalo ko la papa na yo yana soka lobeli yo ekozwa yo très bien
comprends mais na ndimité zuma na discipline azala nango mwana muluba ke ya ko manquer non maman les vérité c'est une fois manquer maswako te masumu débrender maswako eza masumu débrender eza président Elombe a manquer Elombe entité ya mutu ya sila mais c'est ça justement dans l'ina yebisa yo pourquoi to commettre na niveau ana faut permettre ngai tu nga zo permettre nous sur la plateau na yo bo so dige boka ta caméra to ça soutenga na salon et ya netinga louer caméra na tournage on lelo to filmer tout de voilà parce que lelo théâtre et comment que net na tendance ya des quand jibe na wera à l'époque neto iban marmde salaki théâtre lelo comme batu ya Belleville na batu ya Silabisalo ba ko na famille bota et ya ko arriver que on a profité Belleville na Sila oui c'est bien voilà mais batika benjir ya mabe ilo ko mo na nzota Belleville yo lo kwa mutasilo fini o mo na nzota Sila yo ba ba leki nanga très bien ba leki nanga neti Sila to utane musika mwanda to ye Kinshasa to zongi ba tous bo mo na biso ba théâtre bo voilà Sila to utane musika na batata batomboki batala biloko biloko biso papier no koko ba mo na Sila na kati voilà Belleville aleki ngala kidatine matanga mama bango mais ya yebité kina zala donc aza famille na ndenge azalela kan na respect na komikitisa donc aza bon nga ermo ya be nga tata mo sabana nga bete no yoza donc ya bana on a traité d'hypocrite est-ce que o manfu na bato bakaza hypocrite matali bango na bité bako isa nini nga soko za hypocrite pa na nga mono boza hypocrite voilà nga na to traiter ma muté a escroquer nga obi asalinga boyo ki oza hypocrite nga itozo appel moko boya benga nga vie yaga na bureau na nga na 6h bato bapanzo sango yaga retard 6h na komana wana Belleville mtabinga bozo chani Belcanto de Belleville atia benga nga bindeli ya chape papa kobako abiyaya yo yaka na boto benga papa koba très bien ponga ya kisika nga na ozwa kopa mai muninga pazwa tamwanda voilà pona talibo koba pe mwa keti na bike soki mama olive abengi ya masolo moko nanda ko kulisa mwana okulisi mwana ko ayaya mama olive apesa batu bavi batu bakoma lolendo na batu babosa na ye bakoteli felo on comprend mabengana biso te wana soka bengana na bato basala ba mabe abia bengana ndeyo ngai ngati ba mambo elika ba uta osala basala ki avion avion moko ya terrasse restaurant bani oui pouvoir de commettre déjà à côté à Fachi Béton voilà mais ngana mon ba bengi nga même si Belleville ne yango na ba benga Belleville ndeni ko te papa ya kaka na yebo yaya ngai na kokolata bakochanga na croix pamba kuna mutabenga ka batu ye moko exemple yo le bilanga na cha papa koba zwa onatala bakoma makaya mayo botala siko ya papa koba ezawa wana Sila na ye Belleville OK na ichobuka makolo Bona nini Ginola Lava ngai Mama Top tana zibonga sike bato ba moi soyo alinga ka bato ta fentela ka bato te moi changer bato msaje isa solo netinga to koko longwa awa to ke moi de zonge bete Sila na Belleville basolo tenga biso kosi basolo na bango eza masolo ya JB na wera ozo confirmer so basolo la basolo la kana ba uma kusolo JB na wera même masolo ya Fere na Fali papa makaya et puis ngala olinga teke ndenge bato na bafinga na wana o kota fe ya
il y a Bellevue côté il y a si là-bas yokan basa la gabo pe masolo pe kende ke batwa chala bisoka yo ikono lio o rassembler bango yo o rassembler ba kabwana ba la gabo bango kaka ba finga na ka Belgique mais ba kende ndi wana na cadre ya musala concurrence wana Otie. Très bien. Oh, il y en a bomba les belés. Il y en a bomba les belés. Papa Makaya. Toujours. Papa, ezali il y a la poche. Atabola na. Oh, c'est la poche. Wande mona na ya. Ouais. Obien moi sino, ozo ba combat type moko boye. Et moi ça ko bouleka so ditaka bete ba na uta cancel boye. Ubana na chengo idée. Papa Makaya, vous avez déjà 12 peines à théâtre. Niti ngape ya muto pe tanga 12 nani tala ta loba yo mokona. Ngana ya na bomba lebele et puis ngamo 12 kuté ngamuto ba kibaka. Ozi pa mi Nangolo ki ndozba ni parce que ba beta ko 12 ba chali pa matika a okimimba unangola. Beta nga 12. Okine ko sike trouver nangola, okine ko lukani. Nani akobeta nga 12. Okine ko lukani nangola. Oh, mais nangola tokenda ba spectacle mingi ya Gabe Manès Mbundu. Abenga omona saliba mabuto kei. Musuto kenda ezala kopa ngaka na bidibidi na via na epela. Angola suka na toke na ngana epela. Zela Gabe Manès. Était Gabe Manès epela via buyibuyi ngai Yakobo bidi c'est un spectacle c'est plutôt zongi nana obeta nga 12 ngamo kolo kibaka wele ki 12 mire pas mon mire nana obeta nga 12 voilà qui ba benga nga o vieux bozi na théâtre famille mambo ilamba ya na biso mbale bele bilamba ko tena mataba na ba petit na batindaka sozu ansi luzolo o eza ya matia ya mamoto ansi luzolo atinde yango today na wa côté les concert ya wazeko eza na ndao wa sala concert wazeko à côté la concert wazeko mwenga la tegonia na palais très bien na leki na ngamoko propre chic de Tumba pire petit ya vie na biso akufa na ye vie mangwao petit frère na propre pour na bona olata ba mokoto bo pour moi na kaka consorte bike papa lata kaka papa na ndingo latibo soko le ba mokoto na ndaku doko kim beso le bana lata ba mokoto boro yo ngo bomba ngo ma comprendre na ba masana zana tangelo omoni lo fombo nani lo fombo masananga gode lo fombo masananga libundu wala kipa nani ekuta ute ba voyage na elinga ba body oya ya zo ba body o masananga ozwi juna mumbafu big one kolobate yoka vie pardon yoka petit langa makaya bon anniversaire vie big one juna mumbafu yangwana na pesi yo na so que téléphone na comme na keti mbota mela mupona yo anniversaire na yo ate leki mais ngape na fete na ndenge na leki tongso na mobali vous comprenez na zana bato ebele leki nanga makela mwana noko nanga abike vie atoko ya na yo ba poto awa to ebike utoko rate ba visa ba nini mais zo ba forme ngo zala na bona ngo za saltende yo ko 50 comme méconnaissable ko bima na chemise moko boy col fatigué non makaya tiro on mettre dans les solo on rate pas ni non eza ba masolo na ambassade ezalaka nango ya masolo mais balasima na kozwa na okenanga voilà merci beaucoup merci papa Makaya merci d'être passé dans un monde bazo sala biso signe déjà na Daju ye mais Daju tika musique comme les réalisateurs banini musique qui c'est les catigela oh est-ce que vieux jana na o sepela nae ndeni eno ye wala vandi wala filo ba téléphone avanti ya aza ngana ka seta usuleke sobe la di ko manzoka pour vraiment bastema et gaga voilà merci beaucoup réalisateur Msondeni
tonton Deo ya la Libana au Montebello ba ko maleki nanga atala koteka na talaki misma be pecho na déjà sala na boulangerie ata ma partie le ya otikela ngata. Voilà, merci. Faut pas passer qui va dire le quoi toi nous faire inviter bien avant le réseau. Il faut bien papa manga habiter les sous français ma be wana. Lelo na ba français na webisa bango. Bakota na message mo ya français bakota na makaya mayuma officiel. Bakomona ba français. Bakota pe na YouTube wana na Facebook. Bakoti na TikTok na ngai makaya saint. Bakomona biloko ya bien. Voilà. Obi bazui numéro nanga 080 nangai 080 numéro comme numéro nanga comme si 60 toi tu manques moi moi aussi je manque remboursez-moi mon numéro combien en souga non mais le numéro c'est yo vous connaissez le numéro non vraiment toi aussi vraiment c'est intéressant tu es zoba zoba donc basala comme mini pola on va de ce que le coup les a ya pembe donc yango kuma kuseka boy pisa numéro de ordre le numéro nanga baka matakaka Achille Basaoula Somotro ndeni numéro nanga ngwana suma beti Achille Basaoula Somotro atenda Facebook ba uzwa numéro nanga ubebo beti Siro Mafuta uzwa numéro nanga voilà message et puis ba dédicace na votre bien surtout balinga non nga batu yesu balinga banga voilà pour na ratakelo utena sala ngo vantar et puis désormais na bo bazo komelanga ke makaya tie sorcier ngana société na ibilo ko nazo sala na likana ba classe bien ya art très bien taba pesinga rôle ba lobiko kozala mutapusu na kosala pe mutapusu botel bo pe mutapusu bolobike makaya kozala ndoki alors na ko travailler pe bo moni ndoki voilà merci na papa Emma papa zo gérer compte nangai ya mamu nanga nyonsu abivie ko sala eloko moko turo ya idée moko boyo otandoki apire nga moko na évoluer très bien na donc na féliciter nzambo amona ka bolamu amona papa Emma beaucoup tena ndi mes grands frères na ye etiki beaucoup na pesi mbote po azali a producteur na mso akala très bien tozo jouer pa na bangwana papa Emma azalaki boyo et moi mukazo landa biso na ba tina ba mai to ndoge tourner kuna tina ba campus na mwana et puis mwana moko poli ouais bon n'habité ndenge balobaka bato musomo alobaka manzambe la munoko na kati azane ndoki be koma mena ndimité voilà pour marquer pe bato musomo na lala ka be église nde sena msala la na kati ya plateau to bito mwata muso pazo ko amfute biso to yebate vous comprenez ba biso mwana to lala na be église ba nini mais mama na ndoki ba komona okana makaya officiel voilà makaya mai officiel voilà ba ndoki ndenge ba lala ka be église ba ndoki ndenge ba sala ba prophétie voilà to mo pe prophète ya ye prophète ba fanya to sala prophétie mais yo lokolo za zoba obitike yo moko za mama na prophète na vie na yo oyepe liboso mutu opepe si so $10 so $5 Yeah. Où t'es comme à bon moi? C'est bon? Action. Bon. Igenzinga mvwandu sena lobaki na bive na manes machadi. Pardon papa Makaya. Na bosa ni elo mo yelinga na mutu. Na oke ba mo ba nungu mo ulia mbongo epa ya feke gola. Pona mbongo ni pona yanga bo. Yanga boni, yanga bora kufanya. Sans souci. Sigona lia mbongo ndeni. Na on dit ba bilia mbongo ya ferré il paraîtrait pona soki dini mo ya yanga bo et tout li solo na yo ke wa binaka yanga bora yanga voilà yango wana azaleki nanga bo soki pe amona ngide to bina yanga bora to bina na sans souci bo asala yango asali kribo
paranga lo biloko tali ki nanga to solo la kana e à part ndenge pa na ba makamulo ko komeli ba après 2 semaines ababe ko zone si réponse na o sekini so ya za leader 12 voilà o be 12 yo bi ba beta ko te ya ko ba makamuso moro chengo lo ezala ngota mfafu bongo pesa nga mfafu ya wala bi non aza ko le la ya moko nga bando benga nga la répondre quantième fois donc azaleki nanga faire aleki nanga vraiment yana e chéri gola masana très bien so ba José Moulé mpaka bon eza pona ko boaka bate belé te po talaga alingi émission za la tip sina na mambo belé voilà donc c'est mon frère gola voilà avec mutuni akena na États-Unis akoma ko sala ba mambo que Blanchard Agia directeur na ya nani Vasco Mabia la mutu na ngai très bien amoni kena ya la ba mbale belé ouais mbale belé bon to le tigana mse mission la question suka faire na fali préféré nani babo ngilo micro ezo cracher ogite mam na lobi rien na lobi boya faire na fali préféré nani bongisa nani ezo cracher micro oya na mama micro na peut aider votre hota biso ngala to vani fa micro tunanga de ngala to vani fa bon ça va aider na kati micro faire na fali préféré nani bakati pe nga ezo cracher olobi nini to na désannoncé vision de ça o baki na ba dédicace hein ozo tunanga nini po banda o cracher bakati ndeni na bandela faire na fali préféré nani na préféré nani ba mbale baleki nanga c'est bon il c'est Sili na to suki ga wa ça la fierté na to suki ga wa préféré nani to suki ga wa c'est bon to mafuta na pour des aranzota mwana to suki ga wa na habite to désannoncé so ti na mabanga so ka zali mine pola ndezo sekela bo o ti na mabanga mabanga nini ko pesa ngani na linga kaka nazande na ozali mero mama Olive naza na posa nde na benga mama Olive po mpia ka mikolo donc moyete histoire vraie na posa ya mama Olive na benga mama di mama ba benga na binote ba benga na nani voilà nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission papa yo solo banini ko sexa nganga na kando ngaba ke benga na pa mama Olive bon ba benga na binote o seka ngala ko mama solo yo zo seka elo kutama mna oloba di ko benga nga solo ba émission na binote Madame et messieurs, papa, ozo seka, papa makaya. Donc nazamu tunabolo bateke, nazoluka, mutuni na kobenga. Tout désannoncé mission. Mais ça là les longues. Vrai ou faux, là maintenant je suis sérieux. Je ne rigole. Mais ça là sérieux? Voilà. Vrai ou faux benga de pas mon livre. Maman Olive va bien nazo ko pa na yo. Tout désannoncé mission Sili na. Il a une question. Le roi benga na c'est bon. Na o panta bino ba caméra. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Non, ça na problème na mamoli. Mais pas bon ko déformer ba makam. Ba benga na bino. Na bi pona ni bon ko déformer makam. Ba déformer nini? O biso to yoka ya ngona zela. O eza TikTok de émission peut-être ça là. Non, émission pena. Ba to bola na biso émission. Oh, bino bata TikTok mutu esala ka bien te. Ngazo ba mamba solo yo. TikTok te, YouTube pe ba bat mingi ba bela mutu oye baté. Eza ndemo ba nso mono mona bo. Passer dans ce thé mais aux hommes à Bérane Moutou. Journaliste moi aux yambo batin zo na ko ane malade. Ocho lo batu talega ke bozena mamodi bosuri bo pesene ba moti. Kusinga ke ni mawote kwa. Lelo moni comme na mpia mbonga pesa kwa isila. N'importe quoi.